Bonjour ou bonsoir, ça dépend ya ngongani bokolanda biso. Allez, lelo toye la tongo lelo kopesa moi masolo maimatali chronique des stars. Chronique des stars lelo ezali kaka kotia marteau na makambo ya oyo etali mafinga na internet. Mafinga na internet na lobaki na bino depuis toujours na bengaka yango polémique à 2 balles. Polémique à 2 balles. Voilà esika tokomi na ba polémique à 2 balles. Ba mususu bakomi kopona banzela ya kotambola, ba mususu bazokoka kotambola tisusu te. Sala makasi ozatala kwa sirili moto katambola kana nzela nyonso. Azaka na likambo na moto te. Bafinga batonga bakipaka te. Voilà, zala lokola Guy Bochard, très calme, posé, bakelele ya pamba pamba la nakate. Voilà, Blaise Simbu toujours gay. Roko, je n'en parle même pas, donc vraiment, Batu Bele Bazali, Batu Bazali na caractère à malamu, Bazali ko Moutaza ko vivre vie nae, mais Oyo y a Batu, Oyo tali makamba musique et komi guerre na guerre. Allez, yambotena kota na sujet wana malamu penda na kopesa mbote na ndeko Albert Ngoma. Albert Ngoma esiko vandi la salle faute bambote na yo yango wana. Dieu donné pe bambote na yo yango wana. Ernest Songimbi, je salue. Tito na Oldham, Bambo Tenayangwana, Jacques Mwanda, un grand bonjour à toi. Voilà. On ne peut pas manquer de dire bonjour à Maurice Tamba. Oyo Tozakanaye, Mingi, Pene. Tope Simbo, Tenabaye, Banso Bakolanda, P. Ba maman Nyosambo, Katobengaka, Ba Mama Bolingo, Bambo Tenabino, Ba Grande Dame, Bambo Tenabino, toutes les organisations. Nzola Bayombe, Bambo Tenabino, organisation nyonso. Équipe ya football, bon micro nazaki moi muke na sport, na tikaki moi 2 jours na salaki chronique de starter. Mais na kendeki na sport, activité la communauté za kebele, ndenge bokaki ndeko Maître Sylvain Nyaloka que je salue en passant. A pesaki message que makambo na communauté za la kaka ya matanga te za la pia esengo za la pia ba distraction. Intégration na mboka et sengi tozala na ba domaine nyonso na sport ou basalaka karaté ou basalaka judo. Donc toza pe na besoin bato karaté ba invitera biso loko à mettre à salaka entraînement si malanga de temps en temps na les kakota la bango. D'ailleurs ce dimanche j'irai encore filmer le karaté. Donc l'activité en mboka faut zala vraiment variée. Maman Mélanie a camerounaise azali aba na biso bakendaka kuna ko solola ko iba ba langue mosusu basolaka na anglais bien sûr, mais bayekola kolamba bana mike bana école primaire bakendaka vraiment na ba âge mike en tout cas bakendaka kovanda et juste et pas maman Judith na coin na biso na mais platting et pas maman camerounaise à shop ezalaka Mélanie azako sangisa bana pona kovandisa bango de façon à ce que bana na vacances bazala esika moko parce que talaka makambele kaka na ba cité surtout biso na potowa bana tango bazala na vacances bazala na moi liberté mingi au moins babi matongo kozunga moi ba désordre libanda donc il faut toujours que ba parents ba encadrer bana alors qu'on encadrer bana on envoie les enfants dans ba activité de vacances. Voilà, c'est un peu ça. Mes salutations encore na maman Isabelle Bassende na Fada Bassende to pesimbote. Firmin Bondo na maman Sadai bambote na bino yango na Vivien Bonjeka na maman Nelly Bonjeka bambote na yo na kobo santé Nelly Makangila et puis ozali mbote na yo maman Edwige Shonimba mbote na yo tobo sanité que moto mosuko mone za kakinga na kansaye kaki za ka couleur ya ezokane za ka komba moto en tout cas bokolimbi sanga to pesi quand même kaki la merveille bambote na yo Maggie moi si ya pembe moi si ya bato ya papa prince mbote na yo. On ne peut pas oublier Toussaint Mabika et madame. Voilà. Papi Pichen mbote na yo. Moi si ya bato ya Herman le pétrolier. Cyril Modogo na mama Lisa bambote na yo yangwana. Vicky Bonjeka na madame mbote na bino yangwana. Le grand frère Mwalimu Feli Mwalimu bambote na yangwana. Le grand frère Patrick Mangasa bambote na yangona Yaki Silola na Bolton mbote mingi pa ozali na kobosana te Elvis Nsalambi ndeko ya bato ya Louis Tsunga bambote na yo yango wana. Et je n'ai pas encore fini de dire bonjour mais je reviendrai à la fin. Chronique des stars lelo ali conseil na ba salaka chronique topi na ba leader
ba leader baza kotika ba chroniqueur oyo bazolobela bango basala moi mafinga. Alors surtout landi penande makambo ekendaka, ça veut tout simplement dire que ba leader baza au courant pe ba yebi na bango. Donc leader mon côté akoloba nanga ite akoloba biso que makambo bato na bango balobaka ba yebite. Parce que tout le monde a ba punition ezo zalate. Sur ba punir mutu oya saleta zongeli bango azana kati ya fingi. En tout cas, eza moi genre. Ba exemple les alimingi. Nako pesa ka exemple le to kende kana ba fali na ba fere. To zongi na noa na to bandana na Wata. Héritier Watanabe que je salue. Un jeune qui monte en tout cas, bon, balingaso va bien bon jeune mais par rapport à moi nga aux jeunes. Alors le problème c'est quoi? Watanabe en concert le 21 septembre na la scène. La scène de Paris est causée la bon le 21 septembre et pas wapi. Watanabe doit prouver encore que de la République et à l'Inzembo qui toque. Donc fa beta yango na ndenge longobani. Est-ce qu'on peut inviter à ta motomo ya Victoria? To yebite. Donc aki Ronaldinho kuna zoluba azokumisa Wata. Eza lokola so Rolandi Ronaldinho on dirait ça la demande d'emploi soit et pas ya Wata, soit et pas ya Fali. Mais alobi akokota na ba mouvement te akokota kana ba orchestre. Mais tout en disant que akokota na ba mouvement te akokota na orchestre, alobi bien que orchestre ya Wata ezali orchestre était ali mouvement. Et là on y a bien un mouvement a expliquer ki yango bien et pas ya Stéphane Franck. A expliquer ki yango pas Franck Stéphane alobi te mouvement ezali et là au moment ba sala ta msusu pour na sentiment to sali kaka tout ça. Mais orchestre ezali lokola ba wenge ezali ba orchestre et pas y a les cas dans maison mère abeng yango orchestre quartier la tepa ya uti kobima ezali orchestre ba ok jazz ba orchestre ya tangaki yango na zaiko kutabi orchestre kutu ya danser koleka kutu bango tout ozomona. Alors na maloba na tozonga na maloba ya Ronaldinho oyo alobaki mais en tout cas nazo tia marteau esika ya ba leader pour na nini na tangi kombo ya Watanabe azalaka na problème na falite mais ba guerre fois des alaka kaka na tango boka kake azali leader ye pas leader donc alingata lobaki aza danger le kinga mais tout dernièrement Watanabe alobaki ke fali abi koyemba batuna ki na monika ba journaliste ya Congo bazaka na habitude ko tuna moto po balingi batuna o makambo moto mosusu au lieu ba loba makambo yo yeli ya peut-être promotion album balinga mingi ko tuna. Oh boni nani est-ce que yo karape banzembo ya Wata, est-ce que yo karape banzembo ya Ferré, yo karape banzembo ya Fali, tout ça pour créer un conflit. Le Congolais aime le conflit. Alors les leaders ya ba orchestre ba mesani ba zu yango bo mo meseno ba kumi na yango et comme il ko koti la makila ba to ba clash ezali kaka ko pesa ma côté ya ba chroniqueur na banini. Tala loko alobi na moni soko tali encore il a fallu que baza ko pesa ba détails sur ba comme beaucoup ba pesi vieux mopao na ebisio vieux 207 vieux 207 comme ba sika mopao bango ka ba pesa ki comme koko dia nzombo ye mo ami pesa mopao quadracura man tuko bani voilà bango ko ba benga bango bango ba pesa ba 207 bango ba benga bango empire du mal mais moko na bango pas ndima ke 8 ans empire du mal na sens au bango ba lobelaki balobete bazali empire du mal pour parce que bakenda ko luka sika wapi mabe ezali mabe ya nini mabe ya bato balobelaka Fali. Alors s'il faut que na revenir là le kamba Wata ndenge Ronaldinho alobaki pourquoi yo ozala conflité na Fali mais ok ko kanga photo na Yorobo or to yebi na mikolo ke Yorobo azapena donc assassin ou atie mondu ki boye pona a beta Fali kakata soki ako zoye dans Kingo so pe Kingo tenga badibela waye makali susu te to ebite mais vraiment soko landi makambwana eza ko mona naka ko dirait que batunaka est-ce que to rolo ba oyo peut-être batunaka bon bisule batuzanga baka ba comprendre te so lo beli mingi Fali to lo balaka moto pona ba réalisation na so azana ba réalisation ko le kabatunyo so photo lo bayango. Je parle de frère quand il faut parler, je n'oublie même pas mon frère Serge Mabiala natanga bango nyonso donc nazaka pena na choix pena la raté mais neto lobaka moto nyonso azalaka na quand on a sens que vous avez la préférence mais moi si par rapport à la génération je ne peux pas avoir un camp lokola nazala fanatique lokola ya Fali
to nazala fanatique à faire ozomona donc na rose la fanatique na bango te je connais na moni bango ndenge babandi na moni ndenge bapusani donc je suis quelqu'un qui peut vous parler de qui peut vraiment so na lingi na loba makambo ya faire na koloba bango bien ndenge bandi ndenge ye maison mère na mukolo ba recruter ki ye na mukolo baloba ki na ye tala mwana ndenge akoli ti ndenge basangana ki bango nyonso na babindombe ba donc maison mère ya solo babindombe ba Serge Mabiala et puis après série ba héritier watana be nyonso to wana donc on ne peut pas oublier ça donc mutu azala ba œuvre na il faut to lo bayango ki azala ba œuvre ayebi ko sala nzembo voilà alors donc aye ko kangisa photo na yorobo tango kangisa photo na yorobo batu ba défendre babité ali master na ya bomwana oui master ya bomwana mais faut tala siko oza leader d'opinion ba fanatique musu baza ko tala yo soko tuni ya koloba non na kosala makambo selo ba fan ya mutu mususu te na kosala makambo selo ngai ba fan na nga fo balanda ngai bato mususu etali bango te oui peut-être héritier pourra donner une réponse comme ça sans penser que tango babetaka ba concert ezali na ba mélomane nga personnellement na kokota orchestre ya na kokota concert ya Grand Mopao na kokota concert ya bango nyonso Fali Ferré héritier Fabregas la musique, la bonne musique, c'est et pas ezali pas bisoto kenda. Et pas que tu bosol ba la bonne musique, ba te belé bali ba beta bonne musique ba yebanité. Na ki musique il est là, na ki lobi na mona ki petit nanga pi d'affulgence, fulgence atine la nga boyebi chansonner pi d'affulgence que je salue aussi. Ozomona. Na yo ki musique ya pi d'affulgence mais na bino na voix, na e bete la guitare za robeta. Donc acoustique mo ya kitoko un peu pourri vraiment atana feti so bo vandi pena bo bat ba vandi baza ko lia ba ko mena ba ko yoka so pe bo bina rumba ya danger. Donc na habité voilà pour vous dire que bisoto pesa extension na matoi to ke na repa nyonso to ka nyonso na ko ka nyonso wana to bike donc ba leader faut bas ke bakana makambo basalaka tango yozo kende ko kanga photo na moto musuza opesa ke uzali pour makambo ya lobaka peut-être ba musuba comme ba phrase yo balobaka la justice ya ba droit balobaka te les paroles tout ça ça n'engage que lui tout ça bon ngai journaliste a posé ka ba question mais les paroles sortir la bouche na italika ça n'engage que lui toujours même ça n'a pas bon mais ezalaka tobenga ngo échappatoire ezali échappatoire ko kima ba responsabilité na kokimaka ba responsabilité wana ba leader baza komitia misapinaliso tala isike komi bagar bakali abetami balingai batia yembeli police ekoti na Saint-Denis mais non miniature mati tala bato nyonso tomoni babilongi nyonso mati na miniature Gloria Olange très ye mutabenga ki Fergani la merveille pour baya kobeta bakali mais tout ça soko sangisi makamona zomona ke ekomi na moi qui proco to bengaka qui proco donc moi, et comme Yako Sala Mabe Nabato. Voilà. Dernièrement, on a vu Magali Kongolo, la jeune femme Magali Kongolo. Oh, Azalaki Bongo Molobeli a ferré, à Simba qui fait Banda plusieurs moments. Mais soudainement, Magali Kongolo a comminaillé les sous Kolobel a fallu. Abi a apprécié toujours musique à fallu, mais Azalakanaye Warrior. Je suis à Babi Mokimi Kuno Zongi, Abi, oui, la Zongi, Andimi Kazongi. Mais ngai na sina prévenir Abino Bandaka. Na ba émission la Sarah Liboso na Bandako, ça la émission la bi, le grand frère vient dire ceci. Tana Zomi Benga Yaya. Et ça qui coûte na rango TV comme na moi niveau OT. Niveau d'angeza rango kaya c'est mais et ça qui na niveau OT. Mais les gens n'avaient pas compris. Pourquoi Nazaï Koloba que Maloba Batonio so bazalaka bayaka toujours na intérêt. Motonio so pas et l'okonio so salaka azalaka d'intérêt. Ba camarade tozaka na bango bisonio so tulingana kaka na moins intérêt. Intérêt ko kozala parce que muto na ko pesa nga conseil ya bien. Intérêt ko kozala soki na ju problème muto na ko salisanga. Intérêt ko kozala soki naza pembeni ya muto na kozala na notoriété bato bakolinga ngai. Donc voilà pourquoi au moment na soki ndeko ngai petit nanga Pacheli na Bolton moninga ya Christian soka moninga lobaka Vieraf bonjour moi ko gumba moto pani po ebike
vie wana azali na moi eloko moko nga na lingaka nazwa epa na ye to mpe nazwa eloko moko epa na ye. Donc baide tosalisanaka entre biso wana ça s'appelle intérêt. Lokuta tozalaka ye masa na ngai ya bomwana, oui masa bomwana ezali masa bomwana, mais en réalité mutu nyonso aza pembeni noza na besoin intérêt. Intérêt monsieur ezali kaka ya mbongo te. Mais sikoyo ekomaka mabe justement ntango natangi mbongo, ntango ekomaka makambo ya mbongo. Boye banaki na bino bien ekomi moninga komi na mbongo komi olanda ye po aza na mbongo. Okomona bato sima ba leader po anini po na bazwa visa. Okomona sima ba leader na tala makambo tali makambo ba visa ngo pe tozongela ngo lisusu awa. Intérêt yango wana. Sampa ya vandaki na ye. Ben doso na vandaki na ye. Baye Montana amsous papi bon ba voyager na bango ba si ba voyager. Sampa par exemple ye poto ba liboso maxi akenda Chine akenda ba Dubai akenda soki pe Turquie, mais poto ya poto fallait aya amemi bango bato ba bio ba sambwe non. Ezali ba œuvre de bienfaisance oyo fali à salaki ezali penza eloko oyo ya ko féliciter pambate ezali bato ebele bako sala yango te, bato ebele bako sala yango te. Donc wana kuteza nango problème te, est-ce que ba sambwe non ba sambwe te. Le bilan pompo miya karabite bako samba soki komi bakomi ko adorer fali loko anini, mais ba adorer peut-être na yoki kaka bazoro bakaka aza danzi aza bien asali mais eloko moko ya bien baso kumisa eloko ya sali po moto so asali o malamu so kumisi ete même ngana baki fali aza danzi aza bien parce que memi bato na poto baninga ba petit la somta bandal ba vanda pendaka boy. Même mécanicien tiki na moi garage na beti moi tourne mikili 2 fois déjà aye beti papa azongi et ça quand même bien. Moi ba ouverture ma solo na bato mususu ko tambola. Voilà et si ka pito le ma intérêt, mais en tout cas ba leader justement na linga kato sur moi mokeli kambo pour na ko yebisa ke ba leader bazali ba responsable soki ba ko changer te boy baka ke boko bunda boy baka ke boko beta batu et s'il peut na noter ezako ya seko ya parce que dans mona bakali tête dure ezaka moto makase kiteti wana bazo sala mandefu ba okange ba okate na mandefu na nzela un jour. Donc makambo ba osala bango yango na mona pena ba kange ba beti yo kovo sanke ba beta yo ba beti yo ka kovo. Donc ezaba makambo yo salama parce que na ki fanatisme ninga zozo ba intérêt na ba o meme na poto to ba pesa ki moi balar mona moni on nzela babi mutongo ya finga prêtre grand prêtre fali popa okate kutunde merveille mo benga grand prêtre fali popa omoni na Congo so babi grand prêtre ba ki grand prêtre ya laxani. Donc grand prêtre biso to ba grand prêtre oui ba on bara ba grand prêtre, mais est-ce que grand prêtre vraiment la vraie signification à grand prêtre ba baye ba yango. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine occasion. Un grand bonjour à Roger Malala Tolobi, au revoir. On se retrouve tout à l'heure.